Bonjour, bonjour, na balandi na biso nyonso bazolanda biso bisika bozwami partout na monde, na Afrique, na Europe. Ezali chaîne na biso les amoureux de Dieu TV. Eza chaîne moko Maman Sephora du ciel depuis Europe. Yende azali ko préparer bana na nzambe pour na retour de Jésus-Christ de Nazareth. Na babone surtout vous s'abonner na chaîne na biso les amoureux de Dieu, vous s'abonner na chaîne na biso, vous partager ba vidéo na biso, vous partager ba vidéo, vous s'abonner, vous partager bande konangai. Otolo de la les amoureux de Dieu chaîne na biso ngo Maman Sephora depuis Europe. Yazali ko préparer bana na nzambe pour na royaume des cieux, pour na retour de Jésus-Christ de Nazareth. Les loto ye pa maman na biso, maman na ko Maman Beya. Maman Beya mikolele kaki asalaki émission na papa na biso papa eki. Maman Beya sengaki lisungi ya kosunga asala takwanga. Oyo asalaka kwanga mais na minute oyo makoki eza te. Nde mama na biso Mama Eli depuis Europe. Ye nde akanisaki Mama Beya mwa lisungi ya moke po Mama Beya asala takwanga atekata. Lelo toki kovisite Mama Beya topesa ye quelque chose na ye oyo mama na biso Eli atindeli ye asala takwanga adébrouiller ata na quelque chose. Tokende komona Mama Beya to remettre ye enveloppe na ye oyo batindeli ye na Mama Eli. Merci na babone na biso nyonso kaka nde nauti koloba toye Mama Beya ye yo toye komona Mama Beya kaka ndenge nauti kopesa lisolo. Mama Beya aza mwasi veve. Mama Beya aza mwasi veve mikolo elekaki asalaki émission papa na biso papa eki. Mama Beya aza mwasi veve asengaki lisungi mwa ya fond atekata po mama na biso Beya. Mama Beya asalaka kwanga asengaki lisungi ya koteka yango wana mama na biso Eli depuis Europe akanisaki na mwa ndambu ya lisungi atekata asala ta kwanga atekata ndambu akanisaki ye na lisungi. Tozala Mama Beya mopanzi na nga toyoka ye akoloba bana Europe, bana Afrique, bana Asie bazolanda biso na minute babone na biso bosabone bopartage ba vidéo na biso na babone na biso nyonso bopartage bosabone bopartage ba vidéo oyo ndeko na nga ma sœur mon frère bisika ozwami na Brazzaville na Gabon partout bosabone na chaîne na biso oyo les amoureux de Dieu TV. Eza chaîne moko Maman Sephora du ciel ye nde azali ko préparer bana na nzambe pour na retour de Jésus-Christ de Nazareth. Toyani mama na biso Beya. Mama Beya bonjour. Bonjour. Mama lelo tomona lisusu na journée ya lelo nzambe alola bombaki biso depuis moko tosalaki émission papa na biso eki nzambe tomona lisusu na mokolo ya lelo bana Afrique bana Europe bazolanda yo bazotala wana minute oyo sozanaki liloba koloba oyebisa bango bazolanda yo bana no bazolanda mama na biso sozala liloba koloba oyebisa bana yo partout dans le monde baolanda yo bayoka yo. Nazoloba boye bana na ngai nga mpe nayambi bino nde mpe bino boyambi biso mpe epa na bino kaka ndenge bozosala mosala na bino partout nde bozosala bosala kaka misala na bino kaka nde bozosala mpo nzambe asala nini atombola bino bino mpe bokende liboso biso mpe tokende liboso mpona bino. Naza na mingi mpenza ngana kosola na bino te nasepeli mingi mpo lelo tosololi na bino kala mpenza lelo lisusu toyesu kosepela lisusu na bino boye koyoka lisusu mongongo na ngai yango nazosepela makasi mpe naa na esengo mingi mpona bino. Balandi na biso babone na biso boyoki Mama Beya vraiment alobi aza na esengo mingi lisusu tomona na kala tomona lisusu na journée ya lelo mama na biso na kombo ya Beya alobi aza na esengo vraiment ya komona lisusu na bino babone na biso en tout cas mama na biso Beya aza na esengo. Bon Mama Beya mama na biso Eli depuis Europe ye akanisaki yo mwana ndambu ya lisungi ya quelque chose ya kosala ta petit commerce mama na biso Eli nde akanisaki yo na quelque chose. Mama Eli azoyoka yo. Mama Eli nasepeli na eloko oyo tindeli ngai mwa quelque chose oyo lobi ke
na mibongama nasala commerce na yango. Kasi mpe nzambe mpe alobi ke eloko oyo ya moke mpe esalaka nini ebotaka mpe ndenge mpe oyo opesi nga ebota mpe bakoko na yo mpe basala nini basungama na yango na baklase na makambo nyonso na eloko oyo ya moke opesi nga. Nzambe apambola yo place oyo ozali, loboko oyo obimisi wana nzambe abakisa lisusu ata 10% na ye lisusu na kati ebota mpo mokolo mosusu tokolia lisusu kaka na place wana. Misala na yo ekende liboso ezonga nsima te, ndenge nazoloba na likolo bazoyoka na se mpe ezoyokama. Nakumisi yo papa mama, nasepeli mpe nakumisi yo na ntango oyo mpo oza mama oyebi kobomba biso mpo oyebi kobatela biso. Nakumisi yo nzambe na lola, merci. balandi na biso boki mama na biso beya vraiment alobi apesi merci mingi na mama na biso Eli oyo apamboli ye na quelque chose aluka ntango ya koteka apesi mama na biso Eli merci. Mama na biso Sephora azali kolanda biso, mama Sephora du ciel ye nde mpenza azali kobaze mingi sur bamama ya troisième âge, bamama mpo Yesu Kristo ere akufaki bakendaki na lelo ezalaki bamama. Ezalaki bamama Marie mère de Jésus, Marie Magdalene, Marie Magdala, bango nde bakendaki na lelita ya Jésus Kristo bake komona le tombeau est vide, le tombeau est vide. Mama Sephora ye vraiment azali kosala mingi mpona bamama ya troisième âge, bamama même si na bajeune jeune fille azali kokadre jeune fille jeune garçon ye azali kosala mpenza makambo mingi na bamama na bajeune bamama ya troisième âge. Mama Sephora du ciel depuis Europe ye vraiment azali kosala makambo ebele mpona bamama mpona bajeune tout. Mama Sephora du ciel azali vraiment kosala makambo ya ebele. Tokomi na suka ya émission na biso mama na biso Beya akoloba liloba ya suka po monde entier bazolanda ye, baboni na biso bazolanda mama na biso Beya. Mama Beya oloba liloba ya suka. Nasepeli na oloba ya mama Sephora mama ya biso oyo asimba biso yango nazosepela mpona ye na mwa moke oyo bakaniseli ngai esala mosala na yango. Mama Sephora napesi yo merci yo kolo chaîne, napesi yo merci. Nzambe apambola yo, nzambe abomba yo na moke oyo nga na suivre. Nzambe abakisela yo so chaîne wana ekoma monene lisusu. Amen. Po chaîne wana lisusu natiki yango mpe te nakoya lisusu kosolola lisusu na yo komona nga mpe lisusu. Yango nakumisi yo nzambe asanzola yo abatela yo apesa yo lisusu ebele na chaîne na biso. Merci mama Eli, namoni enveloppe opesi nga yango nazokumisa nzambe monene nazotia sikoyo na kati ya bapriere nakomona yo tata mpe ya mwana mpe mobusan papa nakumisi yo natondi mpo ozali nzambe mosusu azali te mpo oyo olobi ke mutu akoki kolia na kasa kwanga te kolia na maboko ya mutu mpo ndeke oyo asalaka te kasi azokende koluka azosala nini azolia. Kasi yo otindi mama Eli alesa ngai, mama Eli aye kolesa ngai naza na esengo mpo namoni ye mpe te aza mosika kasi na mongongo na ngai mama Eli azomona nga, mama Sephora azoyoka nga ndenge ngai nazosenga epai na bango. Nzambe na lola yo ozali nzambe oyo okufa matoi te, yo ozali nzambe akufa misu te, yo ozali nzambe oyo ye ayokaka. Natie mabondeli na nga na kati ya bamama mibale mama Eli mama Sephora, misala na bango ekende liboso, misala na bango ezonga nsima te. Nzambe yo bakisa mpe na moke oyo yo opesi nga tika mpe ebakisama mpe bajini na nga ekouta kaka na mosala oyo yo opesi nga mpo nazwa lisusu lokumu nazwa lisusu nkembo ya koya kosenga lisusu epai na yo oyo mpe bakoyoka mawa ya kosunga nga ndenge naza mpe boye basunga ngai mpo naza na liboso te naza na nsima te. Nsima na ngai ezali kaka nzambe na bino bato bosungaka biso yango nakumisi yo na ntango mpo ozali nzambe malamu oyo otindaka basungi nango basunga biso bana betike na basa bavierge. Nakumisi yo natondi bio mpo ezali malamu. Merci Seigneur Jésus Christ, amen.
Amen. Ah, merci, merci. On a tout qui penza libondeli ya maman na biso Béa. A pamboli maman Sephora du ciel. A pamboli maman na biso Mosungi Eli. Maman Béa pamboli ba on a le sambo kitoko o asali na tongo ya lelo. O asali penza mosali ya nzambe ya libondeli kitoko na tongo ya lelo. A pamboli basali na yo. Vraiment merci maman Sephora du ciel. Maman Eli, merci. Merci. Tokomi na suka émission na biso. Ezalaki nga sœur Karine Mingata. Ezalaki nga sœur Karine Mingata. Napesi bambote nyonso na famille Mingata nyonso. Napesi bambote pa ya oncle na ngai Ange Bokatola. Oncle ya Mbinga. Mwana poto tongo Ange Bokatola. Napesi bambote na ngai pa ya Mama Leki Gina mwana ya Yolo Sid. Gina mwana ya koko na nga Sabina mwasa pembe. Bambote mingi. Mwasi ya papa Dakin, Gina wa Gina. Au batika yo oleki bango. Na bosani te bambote mingi na famille Njobali. Bambote belé na famille Njobali. Famille Njobali surtout bambote na bino nzambe alola vraiment abomba biso nyonso. Mama Sephora du ciel, mama ya bana. Nzambe alola abomba yo na foyer na yo. Tomonani lisusu bambote belé na grand caméraman. Papa na biso Pati. Caméra ya solo bambote ebele tomonani lisusu bayo.